Kamo kususu na zokolo basusu awa. Batumbolaka milimoki. Batumbolaka esprit. Mon frère et sœur, nyoza mokili nyonso esalama na volonté nzambe. Eloko moko te eyaki na mokili na volonté mutu. Soki Satan ayaki na mokili, nzambe natindaki mutu te atindaki ye. Mabe otomonaka, mabe edaka, mabe edaka. Mabe edaka. Bato bele sino tilelo baza na bungumbu ya bato beloko elongola bango po bamonaki mabe ya mutu wana. Abimi na alongona na likambo. Ezala bato bele ba déplacer ba vile travers mabe basala mukona kera nzambe apambola ye. Mabe omona kera nzambe soka tsaki mabe azana tina. Bato lo mabe le kwa nzambe epesa ekanda. Ba puissance yoza mukilo sana tuka kusimba ngote soki batindo. Ezala be passer azotela ndenga mabe azala mission azosala. Soki mabe koti na likambo te bato bakuzana discernement ya koluka vérité. Mais travers mabe kuna mutu akosamba betelo bato ebele bakosenga. Nzambe lakisanga église na kende. Nzambe lakisanga église pe ba ebele bazo alali pe nzambe so kende église te. Mais soki ba mabe za lakate. Onongo oyeba église oiza na nzambe ndeni. Mabe senglesa la pena ba église. Po yo ba ndokosambela. Walebisa nzambe lakisanga église nini sengeli yi na kende. Mabe ba puissance na mabe mokili ezala na makambo ebele. Mutu katumbole te, kutumbole te. Même espèce mona. Soka zole kana otika ya mopo etale te. Nga tamu ko boye tata molimo za ko dizia to za ko leka mboka moko boye. To tam to mi proche mboka. Ba esi moko eye kwa take biso. Tanto telemi atuni ngai omoni makambo zole kana no mondia. Ba esi demo moko za la kao. Demo wazana mission bena kati ya mboka. Omona kana mboka oyo. Bana basa kati sika. So ba komi na age 40 50 le bale kufi. Moko rare bafanda na babati kwa partir demo. Demo bakoko na bango bakumbaka demo oyo. Mena tuni mezanine kosala pona demo oyo. Aibisi ngate na mission wana. Ngai tena ina mission na mutu musu akoyana nzambe otinda mutu mususu na mission ya bademo oyo. Amoni bademo mais azolo bakena za pouvoir ko chasser monter mais mutu musu azana pouvoir na ko sani ni akoyasi. Mon frère, même au moni ndoko moni esprit. Soki otuni nzambe te ozana pouvoir te ya ko juger mutu. Ozana pouvoir te ya ko suspendre esprit. Ozana pouvoir te ya koloba ke esprit na suspendre ko suspendre esprit na autorisation ya nzambe. Po nzambe tsa na tina nzambe yebi. Que même la baglise ba faux esprit ezali. To semble mais pourquoi ba faux esprit ezali. Mais nzambe tsa na tina. Milimo mususu ozana pouvoir ote. Avantage soki nzambe tindi yo. Nzambe tindo soka tindi yo. Kende ko chasser spwana. Tango zo kende ko c'est pourquoi lelo ba chèque ko bebele batu bokili ba mo saka basala nzambe. Po tozo sala selo biso beto so tu na via nzambe te. Mais nzambe soka tindi au grand jamais okozwa chèque. Po te nzambe tango tindi mo limu na kozala sema na yo. Soki ba troba disema okuta po te nzambe la ksabole na ye. Mais tozo lo beso simba te poni tozo sala selo biso moko. Prophétie za bien. Prophétie pe ezana na makambo bele. Ba esprit pe ezana na prophétie. Prophétie sa tezo aka mutu na makanisi katango kanisi likambo. Net ba esprit ezana ni e bloquer likambo na projet na. Tango bloquer projet ba esprit pe ezana kitende fona na détruire mo mutu. Osutuka vision sur passer mo kala be musala sa mo kala sur vision ajo so makambo oyo mo kanisi selo makanisi na yo. Tango telemi okomo na vision. Tango na vision na ba fait vision mo maisalema ezate pour nini nzambe ta tindio e utila makanisi ayo mo. Ezate na ba vision muso ça c'est vrai vision bien aujourd'hui. Mais est-ce que c'est une vision pour c'est une ba vision bele lelo fata zukufu ba sala kureto zo mo bele fata ba sala kurete cause ba zo mo na fati. Bino pe ba jura bo posa bona ba question. Pesa na cause ba zo mo mele. Bo no ba cause non.
omoni ke olobi ke ono mutu tel passer tel namoni ozokufa cause passer azokufera cause ni po liwa nyonso yaka na cause likambo briske ezalaka te presela moko te akukontra bokonza kufa briske matu ti azokontra boti kobotama na ezalaki profitize akozo bokonzi ndeza kaka kosala kufi omoni profise ezaka molai soki nzambe azongi si okozwa histoire pourquoi fois kufa pourquoi kabele pere fois kufa dosie ezalaki molai ya molai mpe eza profitize likambo sika na se ya ntango ezalaka te likambo fo kotunaka 3 fois moni vision olalola moki pour deuxième fois otuni nzambe soki utepa na yo ezonga pour deuxième fois ezonga pour troisième fois insiste nzambe soki utepa na sengi troisième fois confirmation tampo moni tuna nzambe naloba obe naloba te makambo so ezali yo moko alobeli me alobi te oloba na bato oni place neti koma koyokisa nzambe soni ozuka vision koloba oboye mokonzi okufa onokutu boye mpona nini baefeso osala mete ndenge tozoloba mpona nini totunaka nzambe te toloba bie toloba te ade makambo mosusu eza te mpo eza ya yo moko bato bele baza makambo bato ebele balobaka te baza papa mama bato ya puissance lelesi baza ebele balobaka te eza na bato mosusu baza na RDC soki balobi yo moko bangi eza na bato mosusu baza na RDC oyo bato babayokanaka babimisaka fo okosimba esili te soki otuni nzambe te okoatake moniono paster te soki otuni nzambe te okosisa moto reputation soki otuni nzambe te mais ekisa kosisa bato reputation ngana monele presque bato oso bakritika bato bazalaka contre bato basisaka bato reputation bavi nango presque mpe ezalaka mokuse boke contre la vie ya moto santo nzambe akosepelana te kala so moto na santo okazala mabe me ndenge batindi yo te nzambe ape sepela na yo eza soki otake ye nzambe abalokeli tosenga maîtrise un chrétien senga maîtrise un chrétien tozalaka habitude ya kotuna nzambe makambo kotuna totunaka te po biso moko mpe toyebaka nzambe aza mosika wana natunike papa likambo pesaka réponse okozwa no réponse po ya de vision mosusu ezalaka na sansi moko ntango ozwi vision eza na sansi ya retour te même ozwi vision kotuna o papa vision elakisa na butu pesaka réponse pour deuxième fois kotongo te po bavision evisaka yo kokuvise me motu aza na nzambe ozwi vision ntango otuna nzambe akobisa tala biti nalobelaki vision tala biti nalobelaki vision tala biti nalobelaki vision salini ede yo ofaites attention kozwama liboso ya nzambe te kozwama na mpe liboso ya baesprit te po vini kozala en danger nzambe azala bino